toyebi lelo théâtre ampleur ya théâtre ezali kambo ndeko Bellevue na ndeko Sila. Ampleur ya théâtre eza bandeko na biso basi mibale nzamba sali bango ngolu ba producteur bazate nzamba telemisi bango na moni makambo ndenge ezoleka bandeko passer de la foi yoka mtoko sangisa batu ona oyoka nazo comprendre que nazana na capacité ta osangisa batu e bandiko s'empirer batu nyonso tu amusuba okata partie ya mission batindelinga passer de la foi yoke n'a pas Silo que n'a pas Bellevue comment yoko osangisa bango te tant so zangi réponse à opesa samedi na kepa to ton hôpital pour la misala dimanche culte lundi to en jeûne toute la journée to en jeûne en église nazaki absent na ye na tongo na kilisa ba mama na tei na démarrer mutuka na bimi na bengi mama Sila bande obolandanga très bien parce que bande musuba koloba mais pourquoi passer la ko 5 sabat si c'est vrai que tu yebi que théâtre le problème est lié na mama Sila na mama Bellevue pourquoi 5 si bangote na bengi mama Sila le lundi nana comment que le 26 le 27 samedi le 28 et le 29 j'espère lundi na bengi mama Sila abina nga nazana nda mama ozaga wapi nazana posa to kutana d'accord problème te pasteur nazali dadi na ba respect akokanza to pa pe logo pona yepo yo bengi si ayeko kutana mutu peut-être ba na problème na lobité na keka vers bango bande kona ngai s'il vous plaît je me suis engagé to démarrer mutuka to keipa mama Sila et pas za la pour ne pas citer place na za la gata monsieur sa discrétion pour na maman na komi ayambinga très bien to bato sambeli to bandiko solola to sololi même akamna sololi na ye na silisi na longwe na ye na yebisa bino makamunyo parce que ça même makamuna mama Bellevue na sololi na bango na ye pas mama Bellevue biso to zwinzela ya sosa to zokende to leki communauté na biso assemblée de to mpeme na communauté to comme avec Christ et roi na benga no mama Bellevue pa lobaki koto to na benga lobité dadi vers comment palais du peuple to tourner na bana to zaki na bango to bandiko ya to komi mama Bellevue bimi na nzela asali biso sin mama ye wana to ye mama Bellevue ya mbinga na kati ya restaurant na to koti batu bazaki libanda ona place mo bwa sa cha clim tout ça to koti na kati batu bazaki to fandi biso mibale makambu na solo na bombale yango na lobi mama nde na bande pa masila nde na bandi pa mama Bellevue vambo ezokende ezolobela bino nini lelo batu bakomi humilié pona bino makamu nyonso komi bino mama Bellevue lokwa mama Sila atalisinga bolamu mama Bellevue atalisinga bolamu mama Sila mais finalement soki ozoloba bolamu mama Sila kuta kota ina papa Omar alobi papa nanga kufa bandeko nanga bato liboso babenga mama Bellevue bayana Omar bon bakota papa nanga na morgue na ipa mama Bellevue également alobi malama mama Sila siko na tuni bon alobi si c'est vrai vous avez un problème te auto na problème te ngabi soki on a problème te on a pas bien na problème te nabi maintenant sikoyo pour na ninte mama Sila ko sala message de la même manière lobe na mama Bellevue ko sala message bandeko ndeko kingana za ndeko nanga boso opesi message na bato o balanda bino babiso oyo na bandeko to sala o basala ba émission boyebisa biso que totika makambo oyo to bandeko ba chroniqueur nyonso na ba chroniqueuse ozaka famille libota ozalaka ya bakuk na boyi koloba o nzamba tindinga te na lobika na sengi na bino pardon soki na ngambo bato basala bino mabe bolimbisa soki pe na ngambo na mususu bandeko basala ki mabe na fukami na kombo ya artiste nyonso na kiti lokola frère na bango lokola mutu moko na représenter bango à ce moment likolo etumbelo ya nzambe sika bomo eza na bondeli bomo eza. Bien, encore une fois, merci pe na bakulu tu nyonso oyo bazali banda mboka lokola bakulu ta groupe Salongo pe ya groupe Nzoi babiloko bele bando batakinga bando nyonso baza branché na biso pona to ko pesa message oyo
na sala ngo pour na promotion te nzamba pesa nga charge ba to belé baza awa soki ba to ba ki moi avant culte ici un peu tard parce qu'il y avait du monde ici par la grâce de Dieu le rôle simple instrument j'ai pas besoin il y a commis ça là or c'est une charge pour moi il y a obenga bino artiste et comédien théâtre auto sala lelo génération na biso awa na longoli génération ba papa masumu génération na biso nyonso to tikali awa to longoli groupe salongo to longoli ba groupe nzoi to longoli même génération ba papa takinga tout ça ba minzoto génération o biso to tikali awa biso nyonso to tikali to za génération o to sa musala o ba mikolo ba salaki ba misu batiki vi ba responsabilité ba misu bazo continuer lokola ba papa baza awa et biso to zo continuer musala wana et musala ngo to zo continuer bien aimé dans le Seigneur. Si tu as conscience, tu as remarqué que tout ça sous théâtre était. Tout ça sous théâtre était. Je parle avec beaucoup de Mikolo pour la première fois. Je suis en contact avec eux. Moi, j'ai un problème. Or, musique, na art, na culture, na biso, moi, biloko mi balé, ça ramène na visibilité, c'est la musique et le théâtre. Raison pour laquelle il y a des pères, misalinze motam musus, à ça le scénario, on a posé artiste et comédien. Artiste et comédien, ça les films, on a posé à fond son nom, c'est la musique. Donc, ils ont qu'un des éducateurs en masse. Pour les misanga lokola frère Nabino, bande kwa basi bo roso ngata lokola noko ya bana Nabino. So itoza ba vrai éducateur en masse. Est-ce que o tozo sala lelo, tozo éduquer pendant masse, ou bien tozo sala semblant to me théâtre ngo ba mikolo ba salaka, to me mango na angle mususu. To réaliser penza bande konangai. Nazo ibisanza me so ko sali sangeza lambala suka penza pour ne pas que nazo ba problème Nabino. Parce que ça n'a pas tout le monde qui va bien faut tirer théâtre. N'est pas mazo tambo non faut tirer théâtre. Na bina yeko la théâtre te. Nzambe mutape sanga message à théâtre na sala théâtre. Na ça ne groupe mongo te président ngo hôtel malobi nga na sala théâtre pa na zate. Ceux qui le loba responsable ba hôtel théâtre, balobi ma ke to hôtel la culture mboka na biso. Et ça penza le sauter. Bande ko hôtel la culture, théâtre nzamba pesa biso. Est-ce que tu as toujours éducateur ya masse? Tu as toujours éducateur ya masse? Posonga na ofinga eza non important na pekisa bana na kofinga oto sala leo na télévision to te ya batu na pesa exemple moko ndeko ebisi mutu oyebisa mutu ote ya mutu si l'amour na théâtre si l'amour parce que toi éducateur si l'amour mais batu ba otala biso mo batu parler si l'amour toi na biso na amour te siko toi éducateur na angle nini na zole kana troisième point na pesa ya ukamwate to ebi lelo théâtre ampleur ya théâtre ezali kamwande ko belle vie nande ko sila ampleur ya théâtre ezaba ndeko na biso basimi bale nzamba sali bango ngolu ba producteur bazate nzamba telemisi bango to kenda to jouer pa na bango to zimwa mbongo esali sipe biso je suis très fier ya kuliaka mbongo na ngai mutoki na ngai ya théâtre très fier bandeko ndebo moninga. Très très fier, s'il vous plaît. Si on a vu sinon même église, on a entendu ça, on a une église, pour moi c'est une école. Nous avons vu ça l'église, mais grande église au Bomona, pour comprendre que nous avons pas ça dans théâtre. Grande église au Bomona, nous avons vu ça na tindi yote po nambo. Église na biso bana batute, église pété. Pour ça baliba sala po nanga ba osala. Mais na banga nzambe. Église foute la ninda. Église pesa nga ni loka olia, église pesa nga ni carburant, et pesa nga ni unité. Donc nazana le côté lokola intérêt na kati église. Ça je dis ça ouvertement ba église au bazawana. Et ça fait que bango ba boya ko sala, ba linganga tellement makasi. So na iba sala ba osala. Donc je ne gagne pas na kati église onde bomoni, mutana église full la batonyo so bomoni. Na souvenir, je le dis na kati masolo lobi, so nazana souvenir église on a tambosi pendant 6 ans, au 6e année. Avec 5 parcelles, tous autres ton hôpital kuna. Avec ma voiture, tout le monde y a un logo à église. Ce qui nous a payé 1000 francs na tchana musalanza. J'aime plus la grandeur, j'aime l'excellence, mais je ne prends rien de l'église. Na moni makamdenga zoleka, bande ko passer de la foi yoka mtoko sangisa batu ona oyoka. Nazo yoka. Nazo comprendre que nazana na capacité ta sangisa batu. Et bande ko s'empirer, batu nyons tout. Amsuba okata partie ya mission batindelinga passer de la foi. Yo ke n'a pas si, lo ke n'a pas belle vie. Comment yo ko sangisa bangote?
tant so zangi réponse à opesa nzamba sunga biso kaka nazaki na voyage nazaki kota Italie tongo moko boye nzamba oloba na ngai nzamba zoloba na ngai makambo zotika ngo pourquoi na komi très mal à l'aise na ozela bandeko ba ko zonga na hôtel donc na komi ko monologuer na kati ya chambre na zo monologuer s'il vous plaît na za liboso église pe liboso sanctuaire encore na zo monologuer ngamoko donc na zo mi loba ndeti na nzambe na zo loba eleki na eko zonga nasali 1 mois na 26 jours na libanda na eko zonga na zongi vendredi bo kanga très bien bandeko na ngai so ina oloba mabe bo limbisa nga penza naza na posa te na pesa satan accès na vie na moi crédibilité ya passe otozo battre na temps o ekomi mabe makasi na zongi vendredi s'il vous plaît na komi vendredi samedi na kepa to ton hôpital pour la misala dimanche culte lundi tozo na jeûne toute la journée tozo na jeûne en église nazaki absent na ye na tongo na kiltsa ba mama na tei na démarrer mutuka na bimi na bengi mama sila bande obolanda nga très bien parce que bande omusuka koloba mais pourquoi passer à ko 5 sabat si c'est vrai que to yebi que théâtre le problème est lié na mama sila na mama Bellevue pourquoi 5 si bangote na bengi mama sila le lundi ngana koma que le 26 le 27 samedi le 28 et le 29 j'espère lundi na bengi mama sila abina ngana zana nda mama zaka wapi na zana posa to kutana d'accord problème te pasteur na zalidadi na ba respect ako kanza to papa pe logo po na yepo yo bengi si ayeko kutana mutu peut-être ba na problème na lobité na keka vers bango bande kona ngai s'il vous plaît je me suis engagé to démarrer mutuka to keipa mama sila et pas zala pour ne pas citer place na zala quand monsieur sa discrétion pour na maman na komi ayambinga très bien to bato sambeli to bandiko solola to sololi même comme na sololi na ye na silisi na longwe na ye no efsa bino makamunyo parce que ça même makamuna mama Bellevue na sololi na bon na ye pas mama Bellevue biso to zwinzela ya sosa to kene to leki communauté na biso assemblée de to mpime na communauté to comme avec Christ et roi na benga no mama Bellevue pa lobaki koto to na benga lobi te dadi vers comment palais du peuple to tourner na bana to zaki na bango to bandiko ya to komi mama Bellevue bimi na nzela asali biso sin mama ye wana to ye mama Bellevue ya mbinga na kati ya restaurant na to koti batu bazaki libanda wana place mo bwa sa cha clim tout ça to koti na kati batu bazaki to fandi biso mibale makambo na solo na bombale yango na lobi mama nde na bande pa masila nde na bandi pa mama Bellevue vambo ezo kende ezo lobela bino nini lelo batu bakomi humilié pour na bino makamu nyonso komi bino mama Bellevue lokwa mama sila atalisinga bolamu mama Bellevue atalisinga bolamu mama sila mais finalement soki ezo loba bolamu mama sila kuda kota ina papa Omar alobi papa nanga kufa bandeko nanga bato aliboso babenga mama Bellevue bayana Omar bon bakota papa nanga na morgue na ipa mama Bellevue également alobi malamu mama sila siko na tuni bon alobi si c'est vrai boza na problème te oto na problème te ngabi soki o na problème te wana pa lobi na za na problème te nabi maintenant sikoyo pona ninte mama sila ko sala message de la même manière lobi na mama Bellevue o ko sala message bandeko ndeko kingana za ndeko nanga bo pesi message na batu o balanda bino babiso oyo na bandeko to sala o ba sala ba émission bo ebisa biso que totika makambo oyo to abandeko s'il vous plaît bandeko totika ko finga totika boye banda lelo boye ba par exemple mama Bellevue alobi ngai Bellevue naza famille bota naza pe abakuk c'est ma sœur to utine musika mututa afinga so bo fingi ngai de la même manière na bisi mama Bellevue pona mama sila oko sala ngolo bate sila zande ko ngai ya na ngai ya sila lo bake no wana za sœur na ngai tout ça boye to za bana to uti patata moko tout consort bangomi bale ba pesinga même réponse s'il vous plaît mama sila lo bay na ngai mama Bellevue alobi na papa dadi si na sala déjà ma message na coma déjà mama sila lo bia coma mama Bellevue pa lo bia coma na yoki bangomi bale na tuni bango question suka bola na ngabia bande ona bia ya soki lelo
Maman Silo qui maman Bellevue Koufi. Maman Bellevue t'en a pas na tout maman Bellevue so qui le maman Sila Koufi. O kende to kete. Na biso keite mukile lo bande ko loba. So po kei ba loba oye po na nini. Alors tant aux na bomoy tant de sengeli to bongisa. Ya ngone sengeli to bongisa. Bande ko suzi ebele bele batiki biso bandima ite ba ko kufa bande ko na biso. To kanzate ba kufi po bazana mabe te. Or bolingi sangana loba que maman Bellevue na maman Sila bino mbale bwana mabe makasi parce que bato azo bomana po na bino. Ya bino tozo mona bande ko musuba kufa to mona to musuma bete. Bato bazo bomana même bino bolobi ke biso to sala to tinda pe batute oui. Et enfin ba kipenga na makambo wana te. Bazo que de père s'il vous plaît bien-aimés dans le Seigneur. Bazo que de père. Et enfin na ebisi bango Obo sala lelo, soki moko na bino pa kufi, ndeti moko na bino kufi. Pour la dernière fois qu'on a biso moko na bino kufi. Bo kende wapi? Bo kende paradis ou bo kende enfer. Soki lelo liwe zui sila, liwe zui belle vie. Bo kende lo la to bo kende felo. Parce que bo kende na l'église, bo sambela bozana ba pasteur. Mais sikoyo ndenge bo yo kanate bo pesa pe bo front d'une église. Bible lobi soki mutu azana problème nande konaye ata offrande pesa te atika ngona ke no bongza sima ko pesa offrande na église oyo nazo kamba par la grâce de lokola ka simple instrument plus de 2 fois na te ya liloba nzambe oyo te ya mapete na ba église na biso za na problème na mutu ko offrande te kende ko sala blague te nazo te ya lokwa musala nzambe bato ebele babima aba cha offrande te église ko ta offrande te pourquoi il faut na te ya vérité pour mukola suka nzamba monanga donc namoni maman Sila namoni maman Bellevue baloyi bazana problème te na domaine médecine muta souffrant mingi za la pédiatre pour moi na akoba ko sale diagnostic te facilement pourquoi parce que azo lobate mais mukolo sokaye et pas médecin tout na gaye o senti ndeni ono yo kalibumu passe est-ce que ozolia nazolia mais nazolia bien te s'il vous plaît est-ce que o sala sel bien médecin a o sala tableau na ye pour azo traiter na mukolo na traiter na ba mikolo ba lobby ba na problème te moi na pesa traitement zate maman Sila baza na problème na ma Bellevue te bato bazolo bana ba TV ya tindi ba mote na yepe pa maman Bellevue pa lobby yeza na problème na maman Sila ta lobby boloma maman Sila nde maman Sila lobby oyayi et bato bazolo bana TV yepe te mtatindi ba mo bande ko na ngai no pesa traitement ndeni bato ba maladie te ya kala no pesa traitement ndeni na lobby OK nana ke imena biso ka eloko mo ndena bisa maman Sila ndebisi ma Bellevue na bibo permettre nga bande ko na nga nazolo bana ma misu na mutema na nga naza un responsable na dirige ka batu mine na kati église j'ai des généraux j'ai de tel batu bela likolo na kasi on a obligé fona battre la personnalité na nga na tambusa batu to na église na bakoto partout naza na ba grande personnalité ba tangi koleka nga bato ba lekinga na nyonso ba fanda ka ona ba oyoka nga alors faut na protéger personnalité alors maman Sila maman Bellevue désormais bato ba sepela ba jouer dans ba groupe na bino mais pour permettre avec beaucoup de respect na jouer sous na ba groupe na bino te donc na jouer jamais na Bellevue TV na jouer pe jamais na SB soki bozala ka boy à quoi sert na yaka sa musa pa na bino mukolo mongo tenga na zo téléphone na benga maman Bellevue be maman Sila changa na casting ba benga ka selo casting so mukolo na maman Sila ko benga nga mwa mingi seke no za na mwa mingi na tournage et comme on zo couleur maman Sila so mukolo maman Bellevue to benga nga mingi lo ko no za na mingi na tournage on zo couleur na alors d'où non tika la sous une église au milieu du village alors je me suis dit pour permettre c'est vrai que nous regretté pour bozali kolo makas tout le monde a envie de jouer dans deux groupes wana mais je m'engage na boma musala nanga pour nabino mais quand je le dis le Bible lobi mutaolia na mutoki nae aolia na mutoki nae donc c'est-à-dire muto comme obstacle na musala muninga nzambo otiko lo sepela na été parce que mutoki ya muto ezaka sacré même dans une entreprise ce qui patron a fait souffrir battu pour bazo accepter au travail malam le patron ne sera jamais béni de la part du Seigneur donc on a une décision na ebisi bandeko na ebisi bangunde ngwana alors pour na clôturer siko
Donc boy ba ke ngai soki mama Belleville na masi la loka bazana problème te. Mais makambo zobi mebele bele batu bazo sala humilier ngana se retirer na jouer na ngali souté na ba groupe le ngombi balé. Mais na lobité na tiki théâtre. Mais bazana odimata makasi bande ko mi balé. O batu bazo enfier bango ba jouer na ba groupe na bango. Mais moi je me retire. Vomenalia lipa oka na kimia kenal en abondance na querelle ndenge Bible zo na mukana proverbe. Alors pour en finir, na bisa bande ko nanga. Artiste et comédien. Na bisa bande ko nangai o bo sala ka ba émission. Na so ba lokola frère na bino kaka. Nzamba sala nga grâce za tamba la suka. Nzamba sala nga grâce. Lelo na nzela batumi balé. Batu ba komi ko toucher na ba personnalité ya batu même entre ba chroniqueur entre batu ba sala ka émission. Oui, tozana conflit ya ba wenge ba kulutu na biso jibe na wera tomona ba concert na fikini ba beti ti tongo concurrence loyale ba musicien wera ba roleka ya ndeko jibe pe ba roleka ba lobeli patron na bango ba lobeli pe musala na bango. Mais na théâtre niveau to komi mama Sila na mama Belleville et komi yangote. Ya cela za na vie passée na ye. Une maman par exemple azana télévision alingaka moko na bango a l'émission et bande ko bazo finga mutu mususu. Une femme mariée tant mususu ana mbana na ndako ana mubani. Mais bazo loba vie passée na ye ozo correspondre te na conflit ya musala o batu bazana ngo. Mwana mwasa ofinga mwana mobali moko aza marié ana mwasi na ndako na bana azana ba semeki azana ba bokilo mais bazo finga ye ba défaut ya nzoto na ye o eza rien na rapport moko te na musala. Alors na boy ko ebiso Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Mama Sila, mama Belleville. Bola na ngata msubo na télévision devant tout le monde. Bo simbeloko omoni nde tozo kende boye. Nde tozo kende boye. Boye bak batu ba sala na mabe. Batu ba obomana. Batu ba okota bakis. Batu ba okota bonganga pona baninga musuba sala bango mabe. Mais base ezaka bino bandeko na ngai. Bozana bâton ya ocha kimia na likambo. Boza pe na bâton ya ocha désordre ba via batu bando kufa. Bo simba ke loko les artistes et comédiens. Na lobi na bino ka loko la frère na bino pour que mauvaise interprétation salamate. O asakoli na sakolité, na évangéliste, na nga prophète. Je suis qu'un simple évangéliste. Na prophétisera na te aka parole de Dieu. Ndenge komama esili. Na te abongo, na sala maite mafuta te singate. Na te aka parole esili na za mon assemblée de Dieu mon akadesi. Mais na lobi ka eloko moko. Mama Belleville, mama Sila. Na sengi na bino boyeba. Makambo ndenge zokende. Batu ba obomana. Batu ba osala na mabe. Mais nzambe aotango likolo mutu na bino po bino batu za baza makambo. Batu ba operde batu na ba famille na bango. Eza batu ba okota banda ko babeli parce que mutu akoti nda kwa nganga. Alobi asali nga boye na ko prouver ye. Akomi akoti nda kwa nganga sali mutu mababu akele malade asali boye. Mutu atikali ne ta ya passe ba msuba kufi. Nzambe aotango likolo na bino. Na tikeli bango charge wana mama Belleville na mama Sila. Na yepa bandeko na biso bosala ba mission. Ndeko ya famille bota. Ndeko ya baba cook. Oto za kote wana. Bandeko. Na mati penza awa. Epa ina te abatu ba bongo la mitemi. Bino nyonso ba yaya na ngai. Boso ngata lokwa bana bino. Boso ngata lokwa la frère na bino. Na kiti penza na sena fukami awa. Na bondeli bino. So na zata ndeko na bino atalo kwa musala nzambe te me lokola ndeko na bino na eko senga bino pardon bandeko ba chroniqueur nyonso na ba chroniqueuse ozaka famille bota ozalaka ya bakuk na boyi koloba o nzamba tindinga te na lobika na sengi na bino pardon so ina ngambo batu basala bino mabe bolimbisa soki pe na ngambo na mususu bandeko basala ki mabe na fukami na kombo ya artiste nyonso ngana kiti lokola frère na bango lokola mutu moko na représenter bango à ce moment likolo etumbelo ya nzambe sika bomo eza
na bondeli bomo ezala baya nanga bosala be mission pardon lokola leki so boza bayaya lokola frère so na zande ko na bino mobali bande kwa basi ata lokola noko ya bana na bino kufezo telema passe zo telema na chema bolongo na se na zane interete pa belvi na interete pa mamasila na zane interete lo les homo na ngali kole tumbelo o na liaka mbonga mutu te wa pesa ngai pona sala soki nini na zana ngote soki église abona oluka mbongo te no luka mbongo pa masila te ni pa mabelvi soki na musala na ngate na kiti ba genou bandeko ata naza pamba liboso na bino bo considérer lokwa musala nzambe te na kiti penza bo liboso même ya bana na nganda mo église depuis ba yaki 6 heures ba msuba tikali wana bazoyo ka lole zo ka mabele zo mona na sengi bino pardon soki zaki na mukila ngala bana sokoli maboko mais na bon nzambe na sengi bino pardon na kiti penza mabolongo na se pardon bandeko na ngai pardon pardon penza pardon na kombo na nkolo Yesu Masia atosa ya doctrine no sambela kana yo te na sengi kaka pardon na nzambe kaka yo sambela ka na sengi pardon penza mutema na ngezo soka depuis 6 heures du matin na yaki ao na sali nzambe na fuka mite na église oyo pona batu mais na fuka mi pona yo ndeko sala ba émission na tche penza ba genou na se so mama sila ba yo ko entrer ma belle vie nzamba sa charger na bango mais biso tozo lobela bango biso ba artiste oto lobela bango biso ba chroniqueur oto lobela bango ya na kiti penza na kombo Yesu Masia Nazareth pardon penza pardon tam suba comprendre ngate na ko so pe humiliation na moto aluka nga kiti sangai mais pona bino na 5 ans pardon totika oloba makambo bandeko totika ata to sala concurrence loyale to so na muta otoloba makambo susu bandeko na nga pardon to so ata tolo makambo susu totika na mwa silence to luka kimia to lingi kimia olinga ma belle vie mi kolobele na nsoute olinga ma sila mi kolobele na nsoute bandeko na nga po ezala te olobaki na phase ya malamu me ba komisa na phase ya mabe totika na kimia ezala bandeko na bozana be mission bela ko sala ba yaya bozana makambo bela ko lobela na mboka na biso bandeko na ngai totika nanu bandeko oloko ba boyi totika pardon yaya ezaka même tana mutu moko ndimanga na za mosala nzambe ki ata na nzela na nzamba sala ebolam ata pona ndeko wana moko ata pona orphelin moko oyo lelo atanga classe asisi université ponga na za mosala na nzambe ata pona mawa orphelin moko ata pona mawa veuve moko ata so mutu mwa bika ayoka tali lo banzambe na nzela nanga mabolongo yango ekiti na se batu bafuka mila batu pona ba intérêt mais na fuka mi pona sengo pardon na saluer le côté mais au nom des artistes et comédiens o lobela kama asila to ma belle vie wezo pesa makelele to lingi kimia na sengi pardon nzambe nanga solo pe abomoi yom to tinanga na musalo na yekola ngo ni na classe ni na école na yekola ngo ni na église s'il vous plaît mais yom to kutana nanga na 1998 sala groupe à théâtre tant musu nkolo yebaki makambo boye ke esengeli nanga na kita na sep nzapo bandeko makambo esila soki okatili kamute ata ba président ba association ba ko kata tenza Bible lobi c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit pesa sagesse na bandeko bazonga sima bamona bisika ba uta otika bato batongwama okeko lokota bango pesi bango valeur mama sila na mama belle vie mais apparemment nzamba bomoi babosani bolamu na yo élévation na bango ekomi libaku pona bato kotombo marango ba producteur bazokoka te mais bango bazokoka nzambe ekomi lelo pasi pona ba famille ekomi pasi pona bato nkolo bato bazwi humiliation ndeko na TV azofinga na ndeko musu na TV kolo bazotanga na bakombo bato nzambe justice eza wapi kolo to na posa justice na yo sunga nzamba bomoi na kokiso tindenga lokola moumbu liboso bandeko nanga oyetika leza yo nzambe kokisa pona lokumu na yo et olobi tu rendras à chacun selon ses œuvres olobi que l'humilité nous fasse voir les autres c'est comme s'ils sont au-dessus de nous-mêmes na sambelio na sukisi
na kombo ya Yesu Masia Nazareth nde tolobi amen. Merci bande. Message na yana pesa bino ya wana kola pambola bino ngana subisi ara